abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. Merci de la confiance et de la fidélité, très chers abonnés de Congo Winner Télévision. Bienvenue dans notre émission Tolobela, présenté par moi, votre serviteur Mileki de la presse. Kandena Remirsaka. Vrai réunion sur Oyo Bouzouara Libakou, Yoko Salusan Banda, qu'on a bien sans permission. Tu peux ça remercier Ming na Bandero Diaspora, Nabotala Rabison, na télévision, ya minene, Bovandina, papa, Vandana, maman, Vandana, Bana, Bavana, pour nous rendre votre émission Tolobela. Merci la bande réunion sur Oyo Bozoui, Libakou, Yorotala Biso Mokola Lelo. Merci la bande réunion sur Oyo Boza, partager Biso Belema. Merci na ba commentaire, merci na ba suggestion, merci na ba remarque, merci na appel Nabino et je sala tout Matissa Moussala place Moussala Ezalaki moi na Kokoso. Un grand merci à madame Sarah Kabunji la Cléopâtre depuis London. Un grand merci aussi à l'Infinitif et Gilles Vassimba célèbre star Angelia Tania Moukoko. Un grand merci aussi à Brenda Kouete Belle-Èvre de moi-même. Merci pour le soutien. Un grand merci aussi à Ritsona GT Sali. Un grand merci aussi à Montréal, Adida Lumumba, l'homme à la taille S, un nouveau marié, Moudala Tilopete Mikoloyo, Topes Pembote Mingi, na club des stars de Werason partout dans le monde, Odile Manzaka, Oyangai, Topes Mbote. Merci la bande de réunion sur Oyo Bouzagaka, Wana pour nous Kabiso à travers votre émission Tolobela. Merci très chers abonnés. Le lot que sur le ana moi mouké par rapport à l'actualité où ils ont déjà na terrain. Tout le monde qui dit cette affaire rigole déjà lobby bazaki na aéroport de Njili basala ki mobembo na bango na kimia nyonso donc baza déjà na kati mabele. Merci na Jen cette union sur le gouvernement nous soit fait rigola organisation de Kikitoko mais ba te belé ba beta yimoto ya ilu sa ko zonate mais tout le monde retour en forme ya ilu se fait rigola na Jen cette union mobimba déjà na aéroport de Njili mais ko kita bazo kita marka uzi déjà tout le monde a lancé ba bombe marka uzi a lancé ba bombe donc nebi de marka uzi de fongona na guerre ngozulu ko na nani tozana pona musala bozala te pona ko taquer artiste musicien mususu mais bozana pona soutenir faire gola na bino bozana pona ko soutenir PJ7 mobimba bino bo wuti voyage boye o le gars na mboga bino bo moniter donc faut boye na bo contrôler na terrain nani azawapi maintenant ko kitamba mon avion marka uzi maman abandi déjà bataki mais to ko yuko kutala ba mambu na bango na te poeza makambu na bango J7 bon retour au pays. Bon retour na faire gola na orchestre Mobimba, bon retour na Yaelos, bon retour na Mokonzia Dada, bon retour na Banderonio sur o bazara pembe na faire gola o ba mataki na ye, pepo bakenda ko sala musala na États-Unis d'Amérique. Merci pe na bandero o bozala ki wana pour nous soutenir artiste faire gola na ba différents orchestres neno ça se produira qui na États-Unis faire gola déjà aza na biso na Kinshasa Montréal zola biso na élément wana ya Ferregola na ba misende bazo kita déjà par rapport batu o bazala kité na aéroport de Njili Mukolo lobi ba mona ndenge nini makambongo elekelaki. Merci artiste toujours soin c'est la voilà comprenez Comment dynastie où de Rolobake papa et donc là il gagne ça veut dire que ça la carte dynastique partout ils ont tellement partout partout les États-Unis Charlie ça va passer le mot mise en place.
Merci Bandero Balandi, on a beaucoup de Kolanda, c'est complet donc Mouta Kimité. Mutakimite mutazangite ndenge bakende laki ndenge bazonge laki G7 de faire gola déjà na mabele bravo l'artiste biso pe tozala ki wana lisu likola lisu pona kolandela ko interviewer bandeko pona ozula bino bilili malgré tozala ki en retard mais tozala ki déjà pana biso déjà tozala ki wana même bandeko balandi to sur la paiement muke sur verset de notre président Fallait Ipupa Aigle Mobutu que j'ai salé à Passa. On est scanné au PSPMBO, Teming na Kulutu Edi Badiata et pas ya ma maman chérie Nana Boduga. Donc par rapport à Mbote Belé, nous ezama kasi na ngambu ya victime ya Fallait Ipupa. Ni nezole kana mufuma ya Fallait Ipupa. To mona ki bande ko na biso ba chroniqueur na ba youtubeur oyo bakendaki na 3 arena. To mona ki mon pepo epesaki mais tout le monde a dit lettre au Salamaki et pas ya directeur ya marketing on a de Edi Badiata à interdira qui déjà bande kwana tout le monde a qui kuluto lobaki bazali baza ata na contrat mon côté na artiste Fallait Ipupa bande kwana baza na contrat mon côté na victime bande kwana baza na contrat mon côté na fondation Fallait Ipupa mais et le ozo comme ça biso tozo comme jusqu'à présent tout le monde bagarre ya maniqué de John na Gel Show a été aussi la bémission moro a célèbre direct moro a lobby mambo Sénégal loba maintenant souka na komisa ki Fallait Ipupa lobby maniqué vers 22h aye na live interdire Gel Show atika ko tanga kombo ya Fallait Ipupa to éviter orchestre wana est victime ils a mal organisé ou bien artiste azan entourage ya bien té ou bien bureau ezoko ko sala musalate pourquoi na bibongo. Dès que déjà tout le monde a qui lettre wana ke bandeko wana bazana contrat moko tina Fallait Ipupa. Maintenant, bandeko bazo saka be mission jusqu'à présent na komba Fallait Ipupa. Na maniqué de John interdire ndeko na biso Gel Show atika kutanga komba Fallait Ipupa yi or lancer guerre. Parce que guerre ngo ebite bino nyonso bozaba na papa moko. Bino nyonso bozana ndaku moko. Guerre ngo maniqué azolinga a lancer na Gel. Eza kaka ndenge mambo ebimaki na gracité mokuna ou bien bomi balé bazana makambo eza biso toyebite soki tobi ke muta ko interdire Gel Show attend komba Fallait te eza directeur Edi Badiata pour aza prêt ya repeki ça ata Vali Tambwe ata Aler Switch ata Kisinjora ata Yemorope na Gel ngo eza Edi Badiata mais kulu Edi Badiata jusqu'à présent a lobi loroté skoyo maniqué de John nini eza kwa mbriye yo nini ezo salo passe Michel Ndonga edenga na pesa mai nini ezo salo passe nini ezo salo passe nini oyo ezo sepela na yango te et pas ndeko wana entre bino na bino pesa entre bino na bino bandeko ya victime boza pa engagé te ndenge kulu te di Badiata lobaki bozongi pe déjà Kinshasa to mona ki ba désactiva ki ba visa na bino merci na bandeko de bosali retour na bino na Kinshasa bon retour au pays Kisinjora bon retour au pays Maniko aussi bon retour au pays frère na va dit tambo bisenga déjà fin du mois il passe à Kinshasa siko dès que de ba désactiver to mona ki ba désactiva ki ba visa na bino mais batiki ya Jaël Warrior Supreme Yowana Warrior Supreme Yowana siko e comme mani kende to bengango na ebite sona tsongo jalousie na ebite nabi ya comme situation na ebite ya mani ke komi jalousie vers moi la boto muke ou bien nini puisque yo ozana bureau Fallait te osala ka kuna te kuna pe ba bengana kibino déjà yo moko na ba différent de mission bi ke ba bengani bino bon ba bengani bino to mone ba bengana kibino parce que ndenge nini yo kaka ozo tsa mutema na yo ozo tsa oza ko tsa mona bato muke mal à l'aise parce qu'ils ont na mila mai po mambo ninga na dégager awa ese kana na mila na mai ezala ngwe interdit au mena mai na plateau bandeko orchestre Fallait Ipupa ndenge moko kuluta baka aza numéro 1 mais faut tout monde ba organisation orchestre na faut le kaka bien faut tout monde ba suspension orchestre wana et pas batu oyo bazo mériter bambano wana bitumba Gel ezaki kuna na poto na manike Fallait busugi sango kuna Gel maniko zolinga ko lancer guerre na ndeko na yo na leki na yo à l'occasion de quoi peu boelele nini
pe bozo le la nini côté la Kisinjora azaka toujours na musique Kisinjora a osala ba émission mo osala bataki mobo ezaka ga ya musique bravo leader américain mais bino mi balé beaucoup mi tina ko toucher ba vie privée beaucoup mi tina ko finga partie ya banzoto ya bato omoni Kisinjora à la scène des films awage boti a date to mo ba challenge na ba WhatsApp na ba TikTok et pesi makambo et pesi penza makambo et pesi makambo makasi donc omoni aza toujours la musique mais bino sko bimi na musique ko bimi na musique et comme sikoyo ko bamba na numéro 1 na bino numéro 1 na biso ono de Fally Ipupa et comme ko bamba na directeur et comme ko bamba na CG et comme ko bamba do ba bureau no so Fally wana bino bo comme ko pesa ngo soni alors c'est nanga na boduga ozawana pona ko suspendre pe ba bêtise misusu po yoza mami na bango ozo kende lelo pa Jaël na sœur na biso na maman pas sœur na biso mais na maman na biso maniki de John et kende bien te ezo kende bien te bandiko ezo kende penza bien te puisque c'est pour bandiko bazo comme na biso toza direct puisque oyo ekomi ko sala na mouvement munene ko la Fally Ipupa nebite surtout lokela ngokombo bitumbi sala kana ngona ndako mais oya bino nde komi ko kendele bino na bana ndako bogo ko beba na bongote donc to sengi na orchestre mobimba ya Fally Ipupa mais mon directeur Edi Badieta sala les sous lettres au sala kiwana ce que ça peut yonde interdire bandeko wana balblu balisusu kombo ya Fally te wana ndi bayoka interdire bandeko wana batanga lisusu kombo ya Fally te na ba différentes émissions na bango puisque vous avez na contrat na bango te nde yo moko lobaki vous avez na contrat na bango te donc interdire bango batanga su kombo ya Fally te ezo pesa soni ka bandeko wana batela biso ba makelele awa Fally na ouverture ka Fally mtu afona ouverture to vandi boto moni kolo tout tolobite ke bilibalo yemo na mboko soye baza sunani donc c'est pe badaju bazana bomba tout mona badaju bazana bango pe tema baza ba congolais à part Fally pe badaju baza prêt ya ko beta pena ouverture ya kan mais toza wana te au peuple toza penza trop guerre ya Jaël show na manike de John manike Jaël azo défendre artiste mais malgré Air Moro pas de Bodara malgré Air Moro a beta à côté mais azo sala musala na ye o bayoka na kina artiste ba mema bino nyonso na poto po bokende ko sala promotion ya Rena to tika la ko mona ta élément moko te to tika ko mona ta vidéo moko te to tika ko mona ta émission moko te bolobela makambo ya Rena nde boye biso doki na Rena te fe bo pesa biso ba compte randi na be émission na biso ki chassa nde do yamba bino mais quand il rendait ici quoi exacté quand il rendait zaté bozomon quand il rendait zaté ils ont ça passi puisque mouvement famille eza mouvement ya Fally eza mouvement munene to pesa na biso koloto na ngai ken pia na makizembe ba raison nda comment na être puisque des autres za kuna pe to yebite na mouvement Fally ndeza leli des autres ne ko zala bongote. Il y a tout dans le mouvement, on a la porte-parole. Pour bien se bosser pas, on a la porte-parole. Juste le nom de Zolo Bela Fally vrai. Pendant Zolo Bela Fally vrai. Tout le monde est grâce témo, comme oh batinda qui. Oh abeta on a numéro. Et le monde soukou comme on a cousé. Toujours des autres dans le mouvement Fally Ipupa. Or, dans le mouvement, on a des biso toza contre mouvement, te biso toza na sima ya artiste, mais to lingi de respect ezala makasi, to lingi ba organisation, bozala bien organisé. Kulutu Edi Badieta pekisa na no bandeko wana mibale entre Jaël show na manike. Ça penza ordre. To yeba nani mutalobela Fally Ipupa vrai. Ou bien même dans un porte-parole mouvement wana. Pour Jaël soit défendre ndenge na ye manika zoboya. Manika zo pekisa ye, lu kwa kage manika sope azala contrat na Fally. Sope azala contrat na Fally de ezoye balade. Ezoye banate bandeko. Donc nous voulons la paix,
nous voulons la paix que non la guerre. Tout côté sous na ngambu yande kona biso il y a notre confrère Migenyema tout le monde qui Migenyema natala qui na kulutu na ngai churamboma. Bon, mon frère Migenyema, mon confrère Mundeko, donc malgré notre joie, il y a consolaté, mais tout sur la rata na ba réseaux sociaux, tout le monde en a ba réseaux sociaux. Oui, bien que mon toi salo bolamu, uzaki pena nzala, mon toi kabelio lipa nanguba, olio melimai, journée zara inoubliable na vie à mutu, que mutu oyo ayeko pesa yo, yo ozalaka déjà na makambo na yo. Donc mission non so toujours utaka kaka artiste fali popa toujours ozaka reconnaissante na oya salayo ata bimisa 400 € na ye a contribuer na voyage na yo ata bimisa 100 € na ye a contribuer na voyage na yo. Mon frère, ingratitude condamnable comme on dit les Français. Ingratitude condamnable. Yo lelo oyambi ba combattant tant fali azobeta arena. Mais oyamba ba combattant te avant fali abeta arena. Pourquoi? Pourquoi on déstabiliser concert ya muninga pour ba combattant balo ba n'importe quoi pour dire que ba combattant la musique congolaise qui ndara moi genre. Oh frère Nabiso, papa Mopassoula, notre confrère, Azong Sakio bien. Niema, Migenyema, Osala Moussala bien. Mais Hermoro, Ozo Kendara, Ozo Betara, Libanda, Nebakino, Babagobeti Libanda, ou t'as pas côté. Tu vois. Pour te éviter, Falion à Salayoni. Bisope Souba Konka Batozo pour mon artiste. Au lieu de tomber la qui tire Yamboka, mais Bisomo Thomas Soubanani. Baumbu ya pardon Thomas Bangunya ya bande kona ba artiste et musicien. Mais que relation na yona fali biso début ngozala bien ndesinga premièrement nebi que fali a contribuer na voyage éviter fali tem na la poto mais fali a contribuer na voyage na yo ya poto. Muto déjà contribuer fali pas ça qui na ba tout pa ko sali sa peine tawana. Mataki au pop pourquoi poser frère naé mais pourquoi le ozongi selaye ingratitude du morobo oh donc tu habites ce te ko lo bangonde ni sala musana ondo zalaka ndo zalaka na yo mais soko mi ko sala bablo morobo yeba ke ba wario baza partout dans le monde na habite ngana za wario mais yeba ke ba wario baza partout dans le monde yeba ke ba wario na pe balinga raté basimba fali na bango. Vous comprenez? Donc, Michel Dongala, aidez-vous s'il vous plaît par rapport à la musique qu'on a. DJ Jonathan Mirano au Kangomonda. Domi Genima, ça pendant assez, ça nassé, libéré dans le combat fali. Puisque Bandero va comme là qu'il y a moins trop qui na combo na yo, ba wario mais sous ba na posa na van na bon na plateau oh le loba démarrer yo, mais na mono biso tabata makambo na te yonga mono solo pembe par rapport à game na solo pembe te ki opona za la contre yo mais c'est lo be na peso information ke ba waro bazali na posa ba ya lelo ba mirana ko sola yo tellement uzandi ko na biso ya musala to lingi penza ko kota na ba banzela wana te éviter na yo ba combattant na plateau na yo. Évitez nos combattants na plateau. Nous sommes chroniqueurs musicaux. Ba combattants ba kende na ba ni na bango kuna place ni ba relever ba mambo na bango. Pour à chaque fois vous aimez ba combattants musique pe ya mboka na biso na potongo endoza pe ka suka te. Pour bango bazara déjà contre musique mboka oyo. Donc évitez so ozo mboka combattants zo nini ozo pelisa lisu ozo bagisa susu koni na moto po moto epela makasi. Donc na éviter sonolo ba mabe sonolo ba mabe Olimbisa puisque tozana pono osala musala tozana te pono rofingana ou bien pono rozala ba contre non toza pono musala donc o megana ko limbisa mo muke Michel Dongala tunga ki susu to mega ko sola su mo muke par rapport il y a ndeko na biso ki sinjora aussi ya auto megana ko sola ngona mo muke ndeko na biso Migenyema
tout ça pendant c'est a fallu pour bazar artiste monene mboka na biso soutenir fallu lobama malamu pour na fallu boke la fallu ba fleur c'est Congo qui gagne toujours c'est Aza frère na yo donc so bo sala ki ba mabe o biso to ebité to lingate ko pesa face be na télé donc c'est pas du tout catholique naza na te pona attaquer yo mais na meki na kozong simo mukie pour nga pe na tala rayo mais sono tala yo na mona toujours ozong sa 4 € na bango soki nini non na niveau ya fali na niveau fali moi je pense pas que fali akoyi ko senga yo 400 € na ye donc na ndimite fali ako senga 400 € na ye na ndimite donc na ndimi penza te mais le roi des gens de quoi salisa kio zalaka ta reconnaissant ko bosa na bolamu te po bolamu pour la rater yo poza la bateau sala bolamu bateau na ti lelo pe baza reconnaissant pa na yo ba ebi ke soki na lata ga ta mo chaussure oyo pour mi gagner mo mutakabela kingango soki na tsaga ta mo polo na nzoto pour mi gagner mo mutu asombela kingango donc ingratitude condamnable mon frère tout ça musala kaka ndenge tout ça la kawana nda uti ko bisa bino déjà ke bande ko botali biso lelo et ça DJ Jonathan de biso pardon s'il vous plaît pour la musique. Donc, il y a Bandero Boutali Bisso Mikola Lelo. Pour retenir qu'il y a Ferrego là avec J7 Mobimbaza déjà na Kinshasa. Retour à Ferrego les Alaki déjà lobby dimanche. Bayaki déjà Kinshasa. Bazo Zongela travail na bango ndeka ka ezalaka maintenant ba pesi ba date na bango te ba concert au ba se produire na Engomba Kinshasa. Ferrego là déjà azame artiste Fali pour passer avec effectivement Mobimba Borzala na Kinshasa le 17. Donc le 17 fallait pour pas retour ya effectivement Mobimba Borzala déjà Ngomba Kinshasa tous à wana na aéroport de Njili to ke koyamba bango ndeto ya maki Ferrego la lobby eza musique ya mboka donc eza musique ya mboka to soutenir bandeko wana tous à na bango pour grâce na bango le lobo moni qui tire à Congo ezokende toujours liboso. Tu peux CP, bonne chance et belé na Léopard na biso au baza déjà na Côte d'Ivoire. Donc le premier match na bangoza le 17 on peut scanner au fallait pour pas déjà aux na biso na Kinshasa. Bonne chance na Léopard na biso, bonne chance, c'est Congo qui gagne, bonne chance na Léopard, tous za pour saboya maboko pambate. Tous ans pour ça 4 jours, 5 jours, tous ans pour ça 6 mois Mobimba kuna na Côte d'Ivoire, bouse la biso linzanzawana, boua na ngona Kinshasa et ça la biso bien. Bonne chance à nos léopards de notre pays. Merci Banderonion so o bozo ki libaku yo kotala biso de début jusqu'à la fin. To yaki kande ko la Sabino ke mokola lelo bo retenir émission botali mokola lelo qui artiste Ferrego la Zade na Kinshasa. To me ko sama mbajel le chona manique de John. Tolingi Kimia, nous voulons la paix, que non la guerre, nous voulons la paix. Bandeko Botsana se bo tamusa artiste na ndenge sengeli ke barankini wana ça sert à rien, barankini wana ça sert à rien surtout bino boa sunda kumoko. Donc et ça la mabe ezoteka Sony ya orchestre. Ezo sala Sony orchestre. Fallait ça la lokumu orchestre mais ezo sala Sony ya orchestre. Donc ezo sala benza bien te. Merci na bandeko nyonso oyo bolingaka moi événement balobi lobby déjà soirée noir blanc espace Maeva Palace dans le quartier 6 donc référence c'est ça Ers Papadoli place ni toyo la bonne musique avec DJ Jonathan Maeva Palace na DJ Celeyo DJ Patron tozalawana na DJ Le Petit, donc soirée noir blanc, babi, vrai chéri, vrai tonton. Tu écoutes un espace, Maeva Palace, c'est pas les boss, c'est Christian Makengo, la personnalité des bienfaisances. C'est pris ces amours et belé, bisopé Torozalawana par rapport à game, par rapport au Père Moussala. Merci pour l'invitation qui est Maeva Palace. C'est Peki Sami Kozanga, vrai chéri, vrai Joe. Tu écoutes un bisognon sur la soirée noir blanc, le 16, n'est-ce pas, Maeva Palace. Merci, na bande de réunion sur Bolandi Bisso Moukola Lelo. Merci ceux qui besoin qui bako kotala biso mokola lelo tika to pesa merci mingi na Michel Dongala zagi na sima caméra pardon na Dida Lumumba zagi na sima caméra Michel Dongala na assistance merci pour l'assistance mon petit Michel Dongala merci l'équipe Mobimba ya Congo Winner Télévision merci à madame Sarah Kabunji la Cléopâtre merci à Brenda Côté Belle œuvre de moi-même un grand merci aussi
à mon vieux Fadi Ambroso, plus 33, moi na poto, mon vieux Fadi Ambroso, mon daouta à poto et chasse à Tiki Bilamba. Et à facile, de mon poto et chasse à Tiki Bilamba, faut Fadi Ambroso. Merci pour le soutien, Carmi Luemba Topesi Bambote, Kevin Luemba Topesi Bambote. Un grand merci aussi à mon vieux Teddy Voka, garçon référence, Olga Baby, j'étais sali, Belinda Michiga, merci pour le soutien. Delgras ici, le tonton Thème. Un grand merci aussi à Gianni Boyemba, la tata de mes enfants depuis les États-Unis. Un grand merci aussi à Betty Mwamba depuis les États-Unis. Un grand merci aussi à Annie Bakout, moi c'est qui tout, Kopembe Pétaille. Mais malgré que soutenir Annie Bakout de Topé Simbo, te combattant Samba, j'étais sali. En disant soit dans mon apoto et Tongo, merci aussi pour le soutien. Mauvais Jirbombe Topé Simbo. Un grand merci aussi à DJ Gino, depuis tribunal bar chez Godi Mituré. Merci à la bande de ce balandi viso soges masia zoni tengana bino tokutani mikolezuya. Restez branchés, merci. Que j'ai toléré, cela n'a pas suffi. Papa Simba Siko. Yamana mutume kwana. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV.